bokota la famille matière ici ekoti nango bokota kande na lubaka ezalaka toujours et encore malamu mingi bozokota tobeta nanu masolo to solola nanu awa matière ekoti pona ndeko na biso Cardozo mille esprit Cardozo mille esprit ebele ya batu toyebi ye aza moko ya ba comédienne na biso Cardozo aza moko ya ba comédienne oyo asepelisaka biso oyo penza asekisaka biso oyo surtout achangeaka ba imère na biso la famille makambo eza nini pourquoi toye awa na kolela pourquoi Étoile Nines TV atie ba emoji ya kolela po na situation ya Cardozo la famille kande na lobaka soki makambo ezosala pasi na koya koloba keno makambo yo ezosala pasi soki pe makambo ezosala pasi te la famille moyen na loba keno ezosala pasi ezate ezalaka bongo Mama 2024 Gavker to Yelibino solution pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante Gavker to zalina solution yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ba papa to bosani binoté faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis posa ya mwasi ekima yo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. Gavker ayeli biso ba masolo ya kitoko Gavker ayeli biso ba solution moko ya bien kande tolobaka toujours et encore la plupart ya batu surtout ba couple belé au mona soki mabota ezo simba te soki bazobota te la plupart ya batu bazala kaka o mwasi nde aza na mabota te mwasi nde azobota te o mona surtout ba famille ya mibali famille ya mibali o mona bakomi ko telema oh non mwasi oyo azobota te il faut to bengana ye to kotisa mwasi mosusu mosusu o mona pe babengani mwasi batie mwasi mosusu na ndako me ta mwasi mosusu okota mabota ezaka te yango la famille Gavker aye Gavker azawana aosunga ezala ba papa ezala ba mama mpona problème ya mabota ezalaka mwasi te ezalaka pe na mobali ezana mibali mosusu baza na problème ya mabota alors soki omoni ke na côté na yo o comprendre ka ke non oza na problème ya mabota benga Gavker soki omoni ke mwa santé na yo ezotungisa yo ezala ba makambo mosusu ezolekela yo oyo yo moko ozo comprendre te ezana batu mosusu omona ko transpirer moko boye omona batu mosusu ko lemba moko boye moko comprendre te babiloko abongo soki ozo sentir yango benga Gavker ngana lobaka toujours et encore que non la santé n'a pas de prix ezalaka bongo ezana batu mosusu olobaka ke non natia mbongo na ngana poche natia mbongo na mbongo na ngana lia mais batela pe santé na yo soki omona makambo mosusu yo simba te ekozala malamu benga Gavker a soigner yo na système moko ya bien. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoile Nines TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchos, chers abonnés et chères connaissances,
ya lelo na memeli bino Cardozo mille esprits. Tobenga kaye Cardozo bongo, tobenga kaye Cardozo mal à la tête, Cardozo mutu pasi. Qu'est-ce qui se passe avec Cardozo? Pourquoi lelo Cardozo? Pourquoi totiki batu nyonso batu baza tellement ebele? Totiki bango nyonso ba comédien baza ebele na ba comédienne. Mais lelo toponi kaka Cardozo. Eza nini? Nini eza ya kobeba, nini eza ya koinda? Makam nini Étoile Nines TV amemeli bino lelo. Voilà. Avant to kota na mwa zindo ya makam nyonso, avant to beta masolo ka ndenge zalaka, e kozala malamu mingi na ya nanu ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne abiso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bandeko nanga kande na lobaka ezalaka toujours et encore malamu mingi soki ozolandaka Étoile Nines TV zala penza ya kovanda bisika nyonso kolandaka biso zwa penza kiti na yo vanda. Tango zo vanda kawana tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Kote mosusu talela PR soki omoni keno air oyo eza mwa air a bien pona lia. En tout cas, na osenga na yo na pete nyonso kota olia na système moko ya bien. Bambote nanga na ye moko Linda Bukulu ya balinda bambote nanga na ye moko Madame Gracia Mpoi ya ba Gracia bambote na mama chérie, mama d'amour, mama Eugénie Zemanga. Mama Eugénie Zemanga lobi, hey yo bongo mama Eugénie na sekina. Mama Eugénie yo benganga kaka talaka numéro nanga eza affiché wana. Benganga comme ça to solo la pour na publicité kande o lobi wana na système moko ya bien na mona akaba commentaire wana mama Eugénie s'il vous plaît mama Eugénie Zemanga benganga to solo la to beta masolo na système moko ya bien. Bambote nanga na ye moko Madame Judith Diampovisa, Madame Gracia, Madame Marie-Josée Chala plutôt, Mama Joséphine, Madame Vicky Mambonzo et pourquoi pas Madame Sidonia Siala. Congolais, Congolaises, partout aux alikota la biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Ndeko na biso zali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino, contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kote kama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba aux 8 terrains na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango yo na porte ya ndako na yo. Contactez ba numéro na biso oyo ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. Ba mapango koteka yango yo la famille. Ngana lobaka toujours sombela bana na yo lupango. Ata soki tolingaka kolata, tolingaka kolia, tolingaka matalana, tolingaka batu bayeba keno tozali eloko mutuya oyo nabetelaka c'était chaque jour sombela bana na yo lupango. La famille esalaka soni ya makasi komono ke matanga bayebisi yo keno voisin moko boya kufi, voisine moko boya kufi. Tango batu bakomi kotuna papa na bino to mama na bino atikela bino nini. Omona bana bakomi kobimisaka ka bilamba ya mama, bakomi kobimisaka ba chaînette ya mama. La famille esalaka soni. Yango ezalaka toujours malamu ata soki ozolata.
ata soki ozolata kanisela pe bana na yo somba mwa lupango ya $350 ya pamba okomi kotongisa na yo malembe nga penza nazo appuyer pe nazo encourager tant de personnes o ba osomba ba 10 mapango ba 5 mapango ba iloba nini mama Étoiline to somba bongo to bando tongisa ka malembe to tiaka ba locataire to tongisa ndako ya biso moko ya munene mosusu to tiaka ba locataire bien que biso toza kutota na Congo te mais tozalaka na nwa ndako moko ya munene oya koloba keno un jour ata soki makambo simbi te na poto tozongi na biso toyebi ke toza na place na biso sombela bana lupango makambo kolata bilamba chaque année bilamba sika ebimaka soki olandela kolata to kotia na mutu na yoka kolata bande konanga kozala pasi pe mawa voilà tokota na makambo na biso ka ndenge toloba makambo ya Cardozo la famille toti komona mwa ba vidéo ya Cardozo toti komona mwa ba photo ya Cardozo kili sur les réseaux sociaux tomoni Cardozo akondi parce que biso nyonso toyebi Cardozo na biso comédienne na biso azalaka na mwa nzoto to bando mona Cardozo mwa libumu ezalaki ediko to ya komona Cardozo aye kokonda ba photo na ye tomoni mwa ba video na ye kandenge atiaka mingi pona bandeko mosusu bayebaka te mingi Cardozo atiaka ba video na ye na TikTok de place mingi Cardozo azwaka mwa ba video ya mikuse azotia kuna ediku kane toyebi na communauté na biso eza communauté moko la famille tolingaka kotuna te communauté na biso eza communauté biso moko toyaka deja na ba conclusion na biso omona ka mutu alali alamuki boye aza deja na conclusion na ye na mutu ke non ndenge eza boye kendaki boye salaki boye zongaki boye deja bandeko na biso ya ba congolais baye balobi ndenge eza boye Cardozo akendaki kosalisa BBL yango akondi bongo yango libumu ekomi pla yango nzoto na ye ekondi aza lisusu munene te bandeko nanga bato ebele bafingi Cardozo ya même d'autres personnes balobi kutu abimi ata kitoko te ndenge akondi boye aza lisusu kitoko te ndenge azalaki mwa munene nde azalaki kame mwa kitoko ezalaki akondi makasi ba BBL yango tomona bato baokufa ye azokendo sala ba BBL yango bandeko nanga Étoiline Ines TV ayaki lelo kande boyebi mama Étoiline azalaka toujours wana pona omemelaka bino ba news ngana azalaka toujours wana pona koya koyebisa bino nini ezoleka te ebele ya batu o balandaka Étoiline je sais que y a tant de personnes o balandaka biso batu mosusu balandaka biso basalaka ba commentaire te eza na batu mosusu kande na masionaka bakombo balinda bukulu ba mama Eugénie ba madame Gracia ba madame Judith Yampovisa ba madame Marie José Chala baza batu moko soki bakoti basalaka toujours signe de vie mais il y a aussi d'autres personnes ata soki batali biso basalaka signe de vie te alors yango bandeko nanga na lobaki te il faut na ya to ya kobeta masolo ba o balandaka déjà biso depuis kala na sala mwa télé-réalité ya Cardozo abando loba combien mobali na ya kufaki ndenge mobali na ya kufaki ti lelo combien kokufa mobali na ye travaillaka ye combien kokufa mobali na ye elelisaka ye ti lelo parce que ye na vie na ye abando loba mobali ya vie na ye ezaka mobali oyo akufaki ye Cardozo alobaki ne mobali oyo akobota na ye bana aboyi na ye ba makambo ya bibota bota lelo alboti na tata oyo lobi kuna alboti na tata oyo Cardozo aboyaki yango bomonaki ata apparition ya Cardozo tomonaka batu mosusu alingi azala star omona komi kobomba bana Cardozo abomba bana na ye te dès le premier jour akota makambo ya théâtre mbala moko abimisa keno azalaka na bana mibale la famille Cardozo ndenge aza boye alela bana na ye na niveau moko pas possible alors ekopesa makasi na Cardozo te akendo tia vie na ye en danger
pona okendo sala ba opération ya ba BBL soki kuna ki akufi nana kozwa bana na ye en charge mutu te bana wana baza na papa te papa na bango asi akufa Cardozo ndenge aza boye ye nde akoma papa na mama ya bana na ye alors akoki kozwa risque wana te akendo kota na ba chirurgie ya ba BBL pona kosepelisa nzoto Cardozo azalaka mwasi ya mayele akaniselaka toujours et encore bana na ye Cardozo aza neti batu mosusu te basi mosusu te bango aotalaka ye moko Cardozo mingi atiaka nanu bana na ye liboso ba besoin ya bana na ye liboso epi ya ye eye kolanda na sima ça c'est Cardozo pona ba o ba ye bakate alors pona bandeko mosusu ba lo baka keno ba o insister ka keno Cardozo asalisa BBL Cardozo asalisa BBL te détrompez-vous asalisa BBL te Cardozo asalisa BBL te soki lelo toye komona libumu ya Cardozo ekomi plat toye komona Cardozo aye kokonda Cardozo asala ba exercice abano sala bomona isana batu mosusu bamona ye na ba salle de gym akendo sala ba gymnastique kuna aolandela penza santé na ye azolandela penza nzoto na ye Cardozo akota na ba régime parce que batu mosusu bakendaka toujours na salle wana de gym asali ba gym wana mais soki ozolandela na yo ba régime te yaya okonda na yo ya malonga te soki osala ba sport osalaka ba exercice balandelaka pe biloko akolia nde okomona bato ebele bakitisaka na bango poa mbala moko ezalaka bongo mais soki ozala kaka naokende ka na sala gymnastique naokende mais kote mosusu ntongo ozonga yo wana basoso yo wana misuni yo wana bafufu yo wana tina 22h oliaka na yo biloko ya makasi okondaka te ezalaka bongo mais soki ozolandela kote mosusu osala ba exercice kote mosusu pe ozolandela régime na yo la famille je vous assure dans 2 mois ya pamba yango tomonaka batu bakondaka pas possible batu oyo nyonso bakonda eza teke bakota na ba BBL te eza na batu mosusu bakota na bango te Cardozo akoki jamais kokendo kota parce que ayebi ke lelo soki akufi bana na ye wana baotikala na nani mutu akozwa charge ya bana wana mutu te yende papa yende mama alors pona batu o baoya kofinga Cardozo boye botika Cardozo akota na BBL te et puis pona bandeko mosusu baoloba Cardozo aza lisusu kitoko te nzoto ya Cardozo nzoto ya bino soki ye moko amoni keno ndenge na diminue boye ndenge na kondi boye na komi bien etali Cardozo ye moko la famille totika kozwaka ba place ya batu mosusu s'il vous plaît boyebi ke biso ba congolais mosusu to lekisa biso ba congolais mosusu to lekisa pe to lekisaka soki mutu ye moko a décidé ke non ndenge naza boye na omimona naza nanga kitoko te na bandotiaka maquillage ye moko mutu alobi ya biso nini na kati pourquoi toloba keno obima kitoko te soki ye mutu asepeli na maquillage totika eza ye moko mutu alingi ezalaka bongo la famille ye Cardozo koma ndimi na ye kokonda boye alobi ke ye ndenge omimona mwa akondi mwa muke makambo nyonso libumu na ye plan ndenge bando rêve banda kala amoni na ye keno aza bien suko ya biso ni na kati bandeko nanga to bandoloba keno Cardozo aza lisusu kitoko te Congolais totika Cardozo kimia s'il vous plaît. Congolais, Congolaises, partout aux alikota la biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata mon côté.
andeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino. Contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba ozwi terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango yo na porte ya ndako na yo. Contactez ba numéro na biso oyo ezali affiché pour na beaucoup plus de détails.